Congo Millennium, Congo Millennium. Elle a un message beaucoup. Bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de la nyonso. Émission l'invité sur Congo Millennium. Bino bandeko balandi ya Congo Millennium awa vraiment tozali en direct ya paroisse Oyo esika ndeko na biso Rossi Chimanga atikaki biso paroisse Saint-Benoît ensemble na bino bolanda ndenge nini milulu ya messe kolekana ezali messe ya action de grâce mais tout le kana otoyeba milulu oya lelo eza pona nini. Bonjour. Bonjour maman. Oui papa, balandi ya Congo Millennium toyeba d'abord ozanani. Ngai nazali coordonnateur ya mouvement moko citoyen otobengi na kombo ya urgence sociale oizali ko bunda pona social ya peuple congolais et ya population congolaise en général. Alors ndeko na biso aussi Chimanga atikaki biso soki eza likambo moko bo esengeli na yo loba na ba autorité na biso ya moi mwalelo koloba nini. Ngai na koloba na ba autorité ya mboka na biso ba ete Congo eza ya ba Congolais. Biso nde topesaka bokonzi na bai ba oyo basimbi mboka oto kobenga na lopoto ba autorité. Alors ceux qui ba autorité ba désorienter bokonzi o biso peuple topesaka na bango, il est tout à fait normal to récupérer bokonzi na biso po ete to kumba yango na lolonge esengeli. Bakonzi ya mboka wa ko continuer ko boma, ko bebisa et ko effacer même ba trace ya malamu ya démocratie pour mboka na biso en tant que peuple tolobi non totelemi poto bundana bango bakonzi wana et enfin tolonga to gagner etumba po ete aussi atikeli biso message monene oya lobi que peuple a ko gagner toujours peuple a kolonga toujours yango wana tosangani lelo awa na kati na esika oyo awa ezali les lieux sacrés. La paroisse l'ambassade de la paix, l'ambassade de tous les opprimés congolais, on va perdre vie na bango et les lotos en kaya aussi. Les lotos alliés pour commémorer mémoire, pour honorer, pour rendre hommage na vaillant héros, le vaillant de la liberté, Rossi Mukendio atiki bisoto eko senga nankolo azwa moli monae na kimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, na balandi nyonso ya Congo Millennium totiki bino alors bolanda milulu nyonso ndenge kolekana awa eza merci action de grâce mais seulement vous allez aussi découvrir parmi nous il y a aussi une journaliste de Congo Millennium, elle on l'appelle Christelle mais avec elle beaucoup d'un moment à l'autre comment yepe akotuna pe mituna po ifwa tuna mituna mais en attendant bolanda na ndenge nini milulu ezolekana awa na paroisse Saint-Benoît. Yeah.
Mokelengi aussi Chimanga. Toye ya wakona kutondo Nzambe, pela kubonela Nzambe, akukabongo kuyamba mulimo wandeko wa biso Rusi. Biso banso tuzalaki awa mokolo ya elinga eleki. Toyebi manso oyo elekaki Baloba. Et nous dirons ceci avant de commencer notre célébration. Soki oyei na mayele ya mabe awa porte yango wana bima. Moto aleki Nzambe na makasi azali mokili oyo ezali ya Nzambe. Biso banso tokoleka mokili mokotikala. Ensemble nandimite na sali mabe Romiso Nzambe wakokasi bonso Romiso mabino bandeko bangai Nasungi mingi na makanisi On laisse pas entrer les gens ici à l'intérieur, hein. On se tient vraiment le coup. Ok. J'ai allumé symbole de la flamme patriotique aussi animée dans le cœur de chaque Congolais. Afin que cette flamme patriotique ne s'éteigne plus. Mais c'est si, hein? Naza moko ya ba paroissien ya église Saint-Benoît ici ka oyo réussi à Zouakibal kouta na bango na paroisse Saint-Adrien Ngaba kouta na bango tango baye bakoti na population tout après un moment de basango balobaki était tous à la près pour na ko marcher. C'est comme s'il y avait des infiltrés na kata paroisse. Et directement, quand paroissien, la population, peuple, au bazaki wana ba comme koyemba, et ba misupe ba bané déjà kobima pona ba bana kobenga directement toyoki nini Major Karine a yena ba milice dans ba policiers ba agent de police ni sous-soupé à en tenue civile, donc en air, services spéciaux. Et après quelques minutes, la population peut ébimir, et puis quelques minutes après, bani ko attaqué na ba jeep et
na ba lacrymogène kobeta abu kobeta lacrymogène ne après eyaki kokopesa ke akomi kopesa siko mitino ke babanda kobeta même babal abu porte batire abu portant wana nani moto azalaki lokola commandant ya la police eza major Karine lokeso oyo boza koyoka yene moto apesaki ordre babeta masasi e ndenge yango wana bomonaki ete ndeko aussi Mukendi Chimanga azwaki bal et place wana boza komona oyo esali elembo ezali oyo to dénommé yango carte humide mais c'est eza na forme ya carte d'Afrique et alors ezalemaki boni depuis Rossi azwaki bal depuis Rossi azwaki bal ezalaki dimanche le 25 dimanche le 25 ezalaki dimanche le 25 février nde Rossi azwaki bal et depuis le 25 wana ti bamikolo eleki 4 jours après toyaki koremarke que humidité ezalaki place wana Rossi akweyaki tomonaki humidité ezalaki wana place Rossi akweyaki mais humidité yango ezalaki aussi esila te mais bisika misusu oyo bomoni awa nyonso tu ezalaki ekawukaki donc mais place wana humidité ezali kosila te ti eyo kokoma dimanche kobima misa ya tongo nde kobima wana toye susu koremarke ekomi pena humidité wana elakisi su noir makasi humidité eza na place ya carte wana oyo bomoni wana ezalaki wana alors nde tozwaki likanisi ya kosopa bazelo tout autour ya bafin ya limite ya humidité wana mpona to différencier bisika oyo humidité ezali na bisika oyo humidité ezali te nde nasalaki nazwi nasopi bazelo premièrement toye mpona kolela ndeko na biso oyo atiki biso na age ya moke mpona koreklame liberté ya mboka toye mpe mpona kolakisa bato mosusu ke makambo boye esalema lisusu te eza droit na ye akufi likolo ya droit na ye ça ne fait que commencer bakoki kokata mutu jeunesse na ye te parce que azoreklame badroit na ye azoreklame liberté na ye azoreklame alternance yango toye lelo toye kocompatir mpe na famille na ye toye kolela lokola. Merci. Bonjour. Bonjour Tatiana Osango. Présence na yo awa ezo signifie nini? Présence na ngai awa ezali continuité à lutte. Ezali pour nous rendre hommage na héros na biso Rossi. Donc naye ko kabola mawa na famille biologique naye et puis na classe nyonso ya ba combattants pour na ko lakisa ye que lutte naye za continuer. Nakomona mayo elekanaki penza na marche ndeko mobali penza na fleur d'âge à perdre vie na ezolo belaoni. Ezolo belanga kaka que ba tractation oyo nyonso elembisi lutte na biso te, ba intimidation nyonso oyo elembisi lutte na biso te, lutte na biso eko continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que toko gagner. Donc nous condamnons fermement que pouvoir en place et réprimer peuple oyo aza ko marcher pacifiquement, azali sans armes, c'est vraiment triste, hein? Donc c'est triste et puis nous je dis que lit oyo et Rossi baza na ebele et lit oyo ego kende boete donc toko bundati na suka. Merci beaucoup. Merci. Oyebi biso tozali kokamba ba ONG à défense des droits de l'homme. Tozaki na relation professionnelle particulière na Rossi Mukendi. Biso côté ya CAJ azaki l'un des grands collaborateurs ya CAJ tobano sala musala na ye ba action ebele ya sensibilisation, ba action ya mobilisation, ya plaidoyer. Donc pour nous ezali perte makasi liwa ya Rossi yango to ya wana messe pona d'abord pour rendre grâce na ye Nzambe oyo apesaki biso
aussi apesaki mpe ye conscience ya kosalela mboka na ye toye topesa ye totinda ye na maboko na ye de sorte que ayamba ye na royaume na ye pour la vie éternelle. Te tokoki kozwa baresultat na niveau oyo te boyebi ke autopsie esalemi na cadre ya instruction judiciaire. Instruction judiciaire na étape ya parquet ezalaka secrète. Donc il faut bato bazela instruction et continuer tant que comme na phase ya procès na devant juge wana nde tokoki koyeba contenu ya résultat oyo ba expert basalaki. Mais pour na niveau oyo tokoki koyeba contenu ya rapport wana te. Nyonso wana tokoki kodiscuter yango pour le moment te. Mais entre-temps tozwaki ba témoignage ya bato bazalaki sur place awa mokolo ya liwa na ye baoyo bapesi biso ba témoignage ya koloba ke contrairement ya communiqué oyo police nationale epesaki babetaki ye nde babale réel. Donc tozali pour le moment na deux versions. Version ya batémoin ya kolobaki ezaki babale réel, version ya police nationale oyo ezali kolobaki ezaki babale en caoutchouc. Tozela biso nyonso tango procès kobanda baavocat bakokota na kati ya dossier bakovérifie après nde opinion nationale internationale baozala finalement fixé sur circonstances réelles ya liwa ya aussi. It means that when after the church service, the priest prevented them from going outside, and they were singing. And when they were singing, then they had gunshots. The police from outside. And yes, you stay very far outside. This police element. Est-ce que les policiers étaient un peu loin de l'enclos? Loin de la cour. Non, non. Les policiers étaient juste dehors. Dehors. Ils ont tiré des balles. Mais on voulait savoir si les policiers étaient loin du portail. Non, non, non. Les policiers étaient à quelques mètres. Close to the gates. Very close to the gates. What about the photos of this policeman? Vous avez une photo des policiers. D'ailleurs, la vidéo, la personne qui l'a pris était cachée derrière. Là, donc mais seulement, on retient que, avant de tirer sur lui, ils ont cité son nom. On l'a appelé. Voilà. Yeah, before they shot him, they called him by his name. They called him by his name and then they shot him. It means that it was purposely. Okay, what about the investigation? Was it taking place? Alors, les enquêtes sont en train d'aller parcourir les enquêtes. Ben nous, on est déjà au départ, nous, on n'est pas de la police, on est des activistes, on ne sait rien du tout sur les enquêtes. We don't know anything about the investigation. On est à les enquêtes, ça n'existe pas parce que ça n'aboutit pas. Donc on peut tuer aujourd'hui, on dit que non, il y aura des enquêtes et qu'il faut attendre, mais on n'aura jamais. On ne saura jamais qui a tué qui est qui, donc on ne saura jamais. Surtout que nous n'avons pas de protection sécuritaire, donc on ne saura jamais. On va juste dire que non, il y aura des enquêtes, il faut nous calmer, et puis le temps passe et puis on nous dit. We will launch an investigation, but only to calm the population. But we don't know, we will not do anything else. Il faut lui préciser même que certains des amis du collectif 2016, qui est le mouvement citoyen de Rossi, et certains activistes sont menacés au quotidien, les gens qui ont assisté à la scène ou les gens qui veulent compatir avec la famille. So, you know, since this started since 2016, and then, you know, even after his death, people who wanted to capacitate with the family, they are also threatened by the police. What time o'clock this incident take place yesterday? Bon, hier, il y a un événement qui s'est passé. Hier, il y a juste eu un point de presse
on filme. C'était hier. Non, on a enlevé quelqu'un ici. On a enlevé quelqu'un. Vous l'avez trouvé. Non, d'abord il faudra préciser. Oui, bon, oui. Le jour où il a été, quel est le jour où il a été abattu et le 25. Et puis c'était quelle heure? Bon, la matinée, parce que nous on a eu l'information, le soir. Parce qu'on n'avait pas internet normal. Il y avait une coupure d'internet. C'était dans la matinée. Et puis nos chaînes locales ne diffusent pas ce genre de nouvelles. Donc c'est juste le soir quand il y a eu rétablissement. Sur les réseaux sociaux. On a vu la photo et l'information. C'est là qu'on a vu. C'est pas grave. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. nyonso ya Congo Millennium tokomi na suka ya messe na biso ya lelo wana bomoni litangi ya yambo vraiment ezalaki na Esaïe 25 6 à 9 wana penza ezali litangi ya yambo puis boyoki pe ndenge nini monsieur l'abbé asombi tini makanisi mwana ya leli alobi te vraiment d'ailleurs boyoki yango déjà. Pour Congo Millennium, rien à dire. Congo Millennium, bisonde ba number one. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. On vous aime beaucoup. De continuer toujours Kolingabino. Merci à Papa Riki Dibendi. Merci à tout le monde. Lenx Longelo. Merci beaucoup à De Gaulle Mavinga. Moté ma mère Agnès. Merci à vous. De Gaulle Mavinga, le roi. Merci. Merci à tout le monde. Je vous aime beaucoup. Donc, awa toza en katia paroisse, Karane, Bozomona. Nazo Lingabino, on continue toujours Kolingabino, Cécile Osango, Lolita Waku, Nadine Kadisho à Oso Sango, viens en Ayoebima solo car donc Ezara Ndengezara. Merci à toi Jires Mwanda pour Nabilili Kitok. Papa Riki Momo na Musala, rien à dire, sans polémique, Motonyonso, a comme na posa le balora Tatiana, Motonyonso comme na posa Zara wa Congo Millennium, mais Congo Millennium, une longueur d'avance. Congo Millennium, Eric Lusandou Nde Makambu. Merci beaucoup Nabino Nyonso, Boboto Bondeko, Eko Bako Régnier, Namabota Mabino. Allez, au revoir. Congo Millennium, Congo Millennium.